Mbote mbote bilenge basi pe mibali mbote batata na bamama okoki kozala na posa kosala élevage mais élevage nini oyo okoki kosala surtout que ozali kovanda na ville okoki kozala na espace ya ferme te ou soit espace munene te oyo okoki kobokolela biloko wana nde tolobi ete landa video oyo ti na suka po oyoka ide ya simple pe ya moins cher et surtout que oza na makoki mingi te batata na bamama nde toti koloba ete toyeli bino sango na kasi bokotuna biso sango nini yeba ke okoki kosala élevage ya mpose ferme mama ekenge yeli biso sango ya kitoko nde olobaka ete moninga malamu na ntango ya mpasi mpe moto oyo azali kopesa yo mayele yeba ete aleki ata moto oyo akoki kokabela yo eloko pamba te okoki kozala na nzala bapesi yo fufu lelo olie lobi okoluka lisusu nde oyo ezali mayele fongola matoi esika ozali zope likambo oyo tia wana motema okoki kosala élevage ya bangulu me yeba ete esengaka misolo pamba te eliaka banyama na biso nayebi eliaka ezwaka kisi donc il faut ezala bien kolandela po ekoka mpe kobotela yo mpe mbuma kitoko okoki kosala élevage ya basoso mpe kaka ndenge touti koloba ekoki kobotela yo bamaki ebele me ezosenga mpe misolo eyoka kozala mingi mpona koliesa mpe koswane bango pamba te oyebi ke soso ya boti bana wana ifo balia bango moko mpe ifo balia do basala boye nyonso wana ezosenga kaka soin bangombe mpe ezali talo makasi ndenge touti koloba ete eloko nyonso ya simple ezalaka te bantaba talo mpe il faut place munene mpona koluka kosala biloko wana mpe kobomba yango malamu mpo ekoka kobotela yo biloko ya bien lobilobi ozwa mbuma kitoko na ntango wana ndenge touti koloba ete na place ovanda mwa mbongo na yo ya moke ozali na yango nde okoki kosala élevage ya mpose toyebi mpose pie biso nyonso toyebi yango eloko wana ezalaka elengi mafuta toyebi yango très bien tomonaka ndenge kaka bandeko na biso batambolaka yango batie yango na batige soki omeka yango nazebisa oke elengi moko eza place wana osilisa bula fufu soki mpe kwanga oyebi yango bien et surtout que quand ndenge ezalaka ke ebimelaka na banzete ya mbila oyebi yango très bien bon quand ndenge ebimaka mobeso wana zwa yango kaka kata yango kaka na katikati wana tiango na moto wana mwa mai wana ndenge esalaka omona ndenge baluki bongo ntango ekangama na kati yango nde sikoyo toyebi ete okoki kosalela yango ndenge nini me yebaki okoki mpe kobokola bampose est ce que toyebi ezali vraiment moins cher mais compliqué peut-être nde tolobi ete s'abonner kaka na chaîne na biso na YouTube mpona koyeba ndenge ya kosala landa video mpona okoka comprendre bien likambo eti na suka élevage ya bampose okoki kokute mingi te eza ya solo mpe eza vraiment besoin ya espace munene te ndenge tolobi ete tia matoi oyoka soki moninga azali komemela likambo loka ete oyoka nini alingi koloba mpo okomprendre yango bien okoki kosala yango na kati ya lopango na bino tala basekret makundolami tozomona makambo na ntoka okoki kozala ezali vraiment eloko moko okoki kosomba seulement quelque mpose na wenze okutanika na bato bazoteka ya mike osomba na kaka eza baboti ya mpose komela biso na bacommentaire soki oyebaki ete bokoki kobokola mpe bampose sabone na chaîne kaka na biso mpona singa biso partage kobokola video oyo
En tout cas, kabola video ne totolo pana boko la biloko tozolo bana kasi te ko sunga biso pamba te ce que bota mi ke na bele te to récupérer vraiment ndenge to lobiete final kaka na j'aime la vidéo na biso wana kaka linga yango kaka yo moko mona kaka ke evolution ozala en tout cas mona ke oyo makambo mama ekenge ayoti oyela biso donc ezali leloko moka kitoko mpe malamu totondi bino botondi ferme mama ekenge merci.